Nzoto ya bilenge pene na tuku mibale na ndambo bayeba betamaki masasi ekutani na mai ya Naviundu na Lubumbashi elobi na liyebisi société civile ya bisika biye eyebakisi ete bato baye bamonani kozala bilenge bya lingomba UNAFEC mpe basengi bolukiluki ya bozindo. Bato sambo babomami na baye bamonani kozala badongolo miso balingomba ya ADF lobi leleki na mboka Idohweye ezwami na bakilometre tuku misato na misato na komanda centre na territoire ya Irumu oyo etuka ya Ituri na kati na bango basi pe bana mike. Bintou Keita, molakisi elongi ya secrétaire général ya ONU na ekolo Congo démocratique, asengi lobi loleki na conseil ya sécurité ya Nations Unies na kokoba kotia molunge na ekolo Rwanda mpo na kosisa bitumba na moniele ya RDC mpe bolongwi bwa solo basimba minduki ba M23 obisika bazoa. Lelo mokolo le 30 mars nde batomboki ba M23 basengelaki kolongwa na territoire ya Rutshuru pe Masisi lokola eyokanamaka na bakambi ba état major ya EAC. Kasi bakonzi ba mampinga ma FARDC bazali kofunda bango kokoba kozwa bisika biyike na etuka ya Nord Kivu.